nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balanda émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia nzambe tata eyingela o mabota mabino. Merci encore une fois na babone na biso ya Océan du Congo na confiance au bopesa biso peza la chaîne ya Libération nzambe apambola bino pe na babone na biso vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Pe la balandi émission tout le belamboka Congo bipa ibiso bozali oboza kolanda biso pambate to komona bambela to komona bambela. En tout cas encore une fois merci beaucoup consommer biso beaucoup à la décité beaucoup continuer ko s'abonner massivement la chaîne de la Libération vraiment beaucoup à la décité pambate awane to ko la mobilisation sensibilisation conscientisation pe to zali beaucoup ko la éveil patriotique to zali beaucoup ko la éveil à conscience pour ete ba imboka pe molongo mbabisika biso ba Congo mali bazali bala muka batele ma poete oyo tolukaki yango yo esengo ezali pe na ngambo la biso pambate ya makasi oyo kutu biso tokana kite kasi tomoni yango penza ebimi tolobi tika ete nzambe ya Congo azwa bongo lokumu pe nzambe ya molongo momba pambate esengelaki ete mabe ebima mabe etombwama bongo ezaisis esala mosala nango pambate esengeli race oya mabe elongwa ya sika ebotama po ete makambo kitoko esalama mokili mwa biso mozwa kimia pe molongo mobimba tobika lolenge ndoki akanaki te kasi lolenge mokeli ya biso akanaki. Bandeko na ngai vraiment ya mbotolo bana yebisi bino Dieu est bon ndeko na ngai nalingi pe ya balandiro social du Congo na ba commentaire oboko chalelo bozanga kate koloba Dieu est bon nzambe azali malamu pamba te biso toza komimona pamba kasi ndeko na ngai ezali pamba te mosala o ezali kosalama union sacrée ekatani bitene soni na bemba ngala koka Moïse te po Moïse bino moko na ebite so la tchelaki bino a Francis Kalombo a détaillé que Moïse ali étranger maman na ya azali boye papa na ya azali boye donc biloko nyonso na bibi lobamaki moyen na zongo sayete kasi passion ali koyoka la bemba gombo pamba te bemba gombo ali bongo moko ya biso na etumba oyo bemba gombo saki na 2006 ebongaki te bemba gombo a changé kazaka lolenge a changé boye bandeko na ngai oyo bolingaka bemba gombo bopesa etoli boloba na ye enfant produit azongaki azwaki biloko tu ya papa na ye bombengo akendaki alei paseleki kasatalaki alobi nali mwana ya tata na nga azala bozwi tika na zonga na maboko ya tata na nga na yebisela azala ta mosali pe tata asepelaki na ye ata kobana oyo batikalaki bavimbalaki kasi tata asepelaki boyebisa bemba gombo aya kotubela liboso ya bana baye liboso ya bandeko na ye liboso bia ba peuple congolais azonga po ete mosala oyo asala ya kobunde tumba ya kokanga balebele ya kotalisa ete aza jende talo take tumba to ina posa na tala bitumbi komeki na gemela ti bake kotumba biloko la ye batumbi biloko la ye po nani pamba te bamonye monguna boni yoki kovandela bato oyo bazangi botosi boni yoki kotambola la bato oyo ya lokuta boni yoki kotambola bato bakoboma bobele bandeko ba yo moko kasi tala mpaka ndenga soswe kuna te paka e zonga te bokulaka ngamo lo sako bokulaka zonga sala discours fort peuple congolais bakobikisa yo peuple congolais nde bakolongola biloko tu o bakondana yo pamba te bayembelaki oza mwana Congo tala siko soni oboyoki tala lelo quand obokendaki bomimoni bilo moko kikeli quand e ba rebelle de wuta kala tango bakoloba na biso ba infiltrer bakoti tango bakoloba bato mabe bakoti na mboka nzoko ende ezalaki ba Jean ya IDPS oyo babandaki kota pona kotumba koyiba kopanza po ete bino bolobaki ba infiltrer bazali ok ezalaki ba Jean na bango moko na banzi bolandi mosala wana nana bandaki kosala yango ezali bo kabuya zo mériter prison kabuya obelaka liboma lelo obelaka lobi kombo na yo boloko soki okoti boloko te lokwa yo tumba biloko bato obebisa biloko bato oboma bakongo mani oboma na bato IDPS ondima batumba bato IDPS moto bino moko botumbi parti na bino botumbi ndako na bino bokosi ete ezaki bato Kabila lelo eyebani Kabila tumba bino te yaki bino moko tala motema ya mabe oboma ngana yebi garçon moko afanda kakuna kote
ya ba makala kuna ya likolo kuna bana ne lelo batikala mais lelo aujourd'hui to so ba ke kabuya muto tinda bato batumba yo muto tinda bango batumba po boko sa ete bato IDPS ba ye ah papa Tshisekedi paix à son âme tala bato atambola ki na bango yango lelo bino moko pe boza kotumba mais bozo ko sa voiture béton tout le monde dans le parlement Daniel Safa Telemi aye ko panza tout le monde e bongo tozonga Boa Kimbela na baye bazo kamba biso mingi na mokonzi mboka le président de la République makambo esila sunga biso to Boa Kimbela na bato nyonso ya ecclesia mwana muke maman légionnaire papa elenga mwinda ne touche pas à mon cardinal obo kendaki wana talibino boya lisusu mbala mibale. Nous serons à mesure de mobiliser plus de 10 millions à Kinshasa pour protéger le cardinal. Plus de 10 millions. La mobilisation, on va faire des abukuta. Vous mettez le toko, vous faites des rêves, nini. Non, vous faites des misala. Vous faites des misala. Ils ont fait des banzete, vous faites des nini. Na zonge pas qui c'est kabouya. Monsieur, qu'est-ce la cardinal? Tchom sapi. Je dis bien Augustin Kabouya, je cite ton nom. Personne n'a peur de vous. Alors, tu pèses mon ordre. Quelle mission pour la cardinal Nabiso? Quelle mission pour la cardinal Nabiso? C'est la première fois, la dernière fois pour la cardinal Nabiso. Et l'engagement surtout, bokanga concept wana bitumba babundarango na malobana concept. Nzungwe kotoka. Nzungwe bandi kotoko. Ekotoko, nzungu ekotoko. Ekotoko. Ceux qui vont nous côté la cardinal. Ozali nzeta mai. Bongo biso banzeta kokaoka. Boko boma biso na bana, na basi na biso, na ndako koti. Boko bana makamona kala. Bande kolanga bolandi. Daniel Safa bi parti à lokuta. Na mbongo te bande kolangai. Ambongo. Lelo oyo. Biso banso molongo mobimba bi pai biso. Ba province iso etelemi yoki kanda na ba police na ba kambi ba yoki kanda likolo etendeki ba yeko saboto kasi bokolo to komono soki ko li enveloppe akaki ya Félix ambongo mokola biso boko peuple to ko ya epai na yo koma bango pour la libela pamba te betizo basali yo wana betizo basali ecclesia catholique to sepeli na yango te pamba te ba rebelle moko bakoyo ko sala ka boite kasi bande kolanga eza kondongba lelo ba soldat ah bozwa lokumu ba officier la biso bazwi bana babango balobi bokende to beta ndeko langa bitumbe to yebisi bilo nzamba zaki na kana biso nana ko tia tembe na nzambe nana ko tia tembe na retour ya les grands archanges mvuluzi kimbango bozo mona te na yebisi bino to baki biloko monsieur ko sala automatique ba pinga balobi boyete balobi lokola ba soldat bazobima ko beta biso ba lacrymogène ko nyata biso ko kanga biso balobi souci ate moko te ko tema iso na Kishasa boyo soko soko tini misolo to koti biso nyoso mo te to tumbi akambe bongi balobi police nyonso wana ba konze babi police nyonso autant ko Congo mani okelo ko déclarer ba droit azo revendiquer ba droit soka telemi allez ba yebisi bana ba oboko talikamba lelo nde to aboto anye sengo ba mapinka ba telemi si bana bango atako bato muso bazolo beza mabebi so to monya okitoko eza mabete ndengolanga parce que bango bafuta magate bango ba konyoka bana bango bakoma ba délinquant bana bango ndi bazana ba camp batangate siko basani tango peuple a revendiquer ba bisi bana bango bino pe faut revendiquer parce que bozo ba peuple bozo souffrir awa bozo lia te eloko moko te bokota ka ne tumba oyo esali biso esengo tolobi ah enfin nzambe ayoki kolela ya bato pona nini Félix azali ndoki akutami sikoyo na nzambe ya Congo ayeyi kosala likambo bande kolanga ba grimace ba osala bilo ba chantage ba osala bino ezali moko nazo yebisa bino lelo soki boko sosola yango bayebi ke bino bosunga biso bayebi ke na ba horloge na bango ke muto ko libérer mboki ali Congo muto ko sala face na etumba nyonso ya satana na monde entier pe la planète Terre eza Congo c'est quoi le koni bali basala biso balingi ba intimider bilo bozo ba vaccin ba kanga bino ba bloquer bino pota ko bilo bokondima bo affaiblir biso mais biso to yebisi bino biso na bilo to zelongo ndeko nanga
ndeko nanga bandeko nanga bobanga te nyoso ba osala wana vengeance ekozongela bango mutu moko akodomine te sur planète terre soki eza bacongolais te balibéré mutu moko te akosala face na monde mpe atikala bongo te nzombe ya lola azali kotelema mpona kobundela bino bitumba yango à tout moment nasengaka na bino repentance à tout moment peuple Congo nasengaka repentance livre ya David psaume 51 tangaka yango médite les jours et nuits ndenge bakomi papa zwaka mwa tana yo otangi mwa passage moko obondeli okei tango yo lingo mela bière tanga mwa passage moko ndeko nanga parce que wana nde ezali porte ya sortie ya bana Congo mobimba parce que sengeli to se repentir et sengeli to za la juste liboso ya Nzambe et sengeli to tambola lolenge Nzamba lingi lokola biso yo tozwi mwa sacrifice to nzimi ko tambola bomoni lelo tango to bandai ko bisa ba police na biso batelema bandai ko ndima te mais tango bato bamoni lolenge ya mabe pe makambo to bandai ko loba yango nde e komi na mitema na bango bopekisaka biso te to loba bomona kateke ko lobo to loba e koma te so koma kasi loko muso ya makasi yo sengeli yo sala partageaka ba émission omoni émission côté la chaîne de libération zo yango tindela bandeko bako saboter lelo diable à côté lié mais lobby akoy kotala tala bandeko muso to yebala kina bango te les États-Unis d'Amérique mais merci encore une fois ndeko langa Freddy Mulongo ti kanzambe alo la pambola yo soki batolo sobe baza lokola yo na koloba ete Congo la biso bani ko zo indépendance tango ndeko la sali malambo kile fololo batu mususu bayebi ngate batangi article babenginga Mama Kipa, Jeanne d'Arc. Ah! Babandi kokota kotala bémission, ndeko langa bo partager bémission. Eza na tina moko ya libération. Merci encore une fois ba ima pinga. Bandeko langa merci. Biloko sala. Oyo biloko sala. Biso peto ko kiloko sala po ete makambo esila. Ndeko nanga. Motivation eza hyper important. Parce que opération onga la bandeko senga bino e bimé pa bandeko la biso mususu. Yango makambo ko salama. Ndeko nangai eloko moko yengina révéler bino po boye balelo oyo bo bossa na yango te bipa biso bilo bokoleka que Félix mission naye échoué pour l'année bato mingi o ba kufe pa ya Félix azui ta ya kolela bango te pourquoi Félix a bombi pour baloba ete la tango la mabe ezala kite mais lokola ye ne keke oyo et sengela ki li seko ya République démocratique du Congo pe li seko ya bayindo pe makambolo sa mabe o bakana ko sala planète terre nzamba boya ki yango na moma wana ya ye kokota ndo moni maladi na yeza makasi ndo moni akei pe ko simba kisi mabeli su selo kwa sali po akei kokota na ba primakuria Eria ndimi basala ye biloko basala ki ye retour na ye nde mpoke oyo ekobeta lelo alors bino bato boza pembela Félix eza mabete ko soutenir ndeko la bino mais ndeko nanga ta la vérité en face nasi la bémission okota la laxi bino bato baolela ye babi biso bato abilobela oyo donc vous comprenez que bango baza bato abilobela de makambo o bango balobaka eza ya solo te o bango babengaka formule. Alors, attention. Denise Nengazali wana akosali sabino te bino mope boyebe okasali sabino parce que yena Félix bazana contrat. Après que mandat ya Félix kosi la Denise na Félix bakabwani. Pourquoi? Denise azana mission ya bandeko na ba Rwandais. Malheur ya Félix ya ngwana. C'est quand lelo maman Martha bandi ko se repentir mais comme tard. Abandi ko se repentir comment na yete mabe o asala ki mobali na ye mabe o akotisi na mwana na ye siko azangi kimia mwana na ye azali ko bika malamu te pe ye moka moni ete ba lobeli bango ke parti ya mobali na ye e kabwani et puis na kati ya libota ndenge nazo bisa bino lelo ya papa Tshisekedi moto ekopela maman Martha Monique toko bwaka yango ndenge nini moto ekangami biso na maboko attention ndeko nanga
porte ya Félix ya kokende ezali déjà kofungama yo moto kokanga maneti kinu na suka okozala ange ya demona okokende na ye pe okozanga esika ya kovanda pamba te na Congo bakombo na bino ekofigura lisusu te yango na ekoyebisa bino vous êtes des Congolais boza bandeko na biso ba Congolais bozonga na raison botala si réellement ya solo Félix asali musala ya malamu soki Félix asali musala malamu Daniel Saf encore le bamalobo alobité parce que bayebi ke biso to lia mbongo ya Félix c'est pas la biso za dibungu tulo ayebi eloko te donc biso to ko ganga to ko loba poto yebi ke soki to gangi to lobi ya ko banga mbongo pe mikolo bo mona Félix abimisa mbongo mosusu parce que ba député ba se diviser union sacrée et kabwani mutu la mutaki na kanaye siko bandeko zanga na loba tanenge cordon uti ko loba da Costa Mondele El Campo de Lema jamais na Jacindal na Kabuya Augustin muto ba ko kangeza nani na ngongo to terembe si état de droit existaka muto to kangeza nani parce que yatinda ka batu ba kota ba saboter ba boma batu Kabuya za assassin aboma batu pongate mutu la lobby vidéo wane lobby tangu ba ko benga ba infiltrer en tout cas cordo sunganga zonga saka maloba garçon la tanga lobby ba infiltrer boyo ka keza Kabuya mtatinda biso to tumba ngate azozonga se bloka parti wana tangu to ko benga ba infiltrer bande kolanga ba tumbi idepes na batu na kati calciné ah bande kolanga nzoke zaki Augustin nzoke zalaki Augustin Kabuya c'est quoi Jacques Ndala bakangele ne pour ni Augustin ba okanga été aboma batu ya idepes donc na mwana ya oya kufa ona ye ka mtaboma parce que mtazikisaki eza malobalanga te bolandi yango cordo acheli bino wana batu na ba déclarer sikoyo parti ya boye eko vivre ndenge nini na motema likunya no na bandeko la bango ba obunde tumba bako boma bango e bongo bino ba kongomani o bozanzinga nzinga bokanisi boko bika te elelo ya bato ya idepes bampaka idepes bato bakufa lelo ba eko comprendre que bato babomaki bango ezalika ba gens ya idepes na motema mabe bato basala idepes na mbongo la bango ti lelo ingénieur Chocho sa kolela bo futa te bokoma kofinga ye bokoma koluka kobeta ye mais mbongo wana bato bakufa pona parti bazali parti wana ya lokoso ekotambola te tala union sacrée ekeye epai nepai bande ko balanje bilo bato tuna ngali kamba kofi ezali pas pe mawa me kofi alekali pe le tando ekela basi bosibo moni pona koloba asengi bolimbisi na yebisa ki bino boy kofi olomide e ali pas mingi po bango ba base ezali pas mingi po ete musique be bango ba ko sala ba ko yeba te bisika ni bazali yango na baki kofi olomide ola umela kala ko sala kama kamba boy atuna ka mwana efali nini yo zali ko sala po ete o avansaka ngai nazali kaka ko kita po ete bango bazali na course ya pouvoir kofi olomide aza kati ya babiloko na bango basalaka biloko wana bisengaka bango pe makambo mosusu pe bayebaka tango mosusu batangola bango alo bakoki kokoma lokola batama boma bakoki kokoma lokola bakosala makambo yebani te bokotaka mpenza na yango te parce que yali likombo ekosunga nango kongo te ekosunga bobele bango moko na bamonde na bango pe na biloko na bango basalaka kasi lokola azali moto oya sepelisaka pe mitema ya bato oyo pa zalaki malamu ndetala tina bato na yeboza ko benga mamose ozolo balikamba kofi te nga penza likamba kofi na koki pena ko beta nango penza CTT pamba te yango tende ko sekisa Congo plutôt ko zongisa bana Congo sima pamba te débat na biso ezali ete tango oto ko makasi tango oyo mot d'ordre pe ye pa ya bakambi ya mapinga po ete biso to avancer to kitali kambola te to tombola nde bandeko na biso bakipe biso na misolo po ete lokwa mapinga ba pesi passage biso to kende po ete lelo ezali kondongo to lingi ete to vandisa bato bazala paralyser bazala terroriser po biso to sala musala biso kasi ya Koffi Olomide sango ya mawami komela bisika azali soki bakobongisa etali bango soki bakobikisa ezali bango soki bakokangama ezali bango lokola bako lukaka ye pe lokola sengi bolimbisi ali pe moto la bango bali bobele na monde la bango la zone na bango bayebi makambo bakosala kasi na distraction wana penza to tia yango mopanzi pamba te esimbi te na chaîne ya Libération biso to ko tombola mongo pona koloba ete tango ekoki tokende bande ko balandi merci encore une fois la bino nyoso kasi to umela na kotala ka chaîne o mais to umela te pona kotinda misolo pamba to moni nzamba ko kota na nzela ba police to bande ko loba to luka ba police to luka bato ba yebile to sola ki belelo ya ko luka bango ya te bango moko kaka ba oki jale wane ko tele bango milimo wane bankoko lati bango ba bendi bana bango na bakan balobi allez boko la population face à face ya bango ba umi se tumbate siko ngana oto ozela nini tango komeo na matoyo ozozela nini bato basi ba bandi koyoka
hein babandi d'ailleurs kolobela yango alors to zela te comme ebele po ba étouffer ba on a ba kamba c'est la ba ko fa fait ba kangela biso ba nana ba ko saki baza ba kuluna biso tolobi la libération est bel et bien là sunga ndekolanga kola la pongete benga biso tokende osala makambo bakonzi na biso bapema na bango na kimia président eli na fumuzitu bavanda bango peuple aosala musala pamba te tosolaki la bango pamba te bango basi balobaki o balobi bakoloba yango te peuple nyonso ayebi ke toza wala toza kotambola mpona kokende kobunde tumba biso tokende lokola bamapinga na biso basi baye mpe baza na ngambo na biso totombola mingongo totombola bilongi tolongwa kogumba yango mpe tozongela bonsomi bwa biso nani akobeta ntembeke lelo Congo eko sikola mate kaka yo mutu la libonga bolongwa sima ya Félix Tshilombo bolongwa sima ya bato mabe bayi katoliko makambo ya koluka lisusu moto ya kokene maponami eyali te biso tolobi maponami na 2023 ekoyala te tolingi kolalisa peuple mpongi te tolingi distraction te tosali formule nyonso bato bako kufa bato bako bela biso tolobi boye yambo to sala maponami esengeli mboka elatela mbala ngo ya sika bongo wala to sala maponami to kotia bakonzi ya malamu pe Congo ekokene malamu kasi maponami ya 2023 soki ezaka na Félix maponami ko sala ma te o transition ekozala te o négociation ekozala te o Kabila akozala te o Olive akozala te o Denise akozala te bango iso bakokanga bisakala bango na ba Robertwa na ba Kagame na ba Moïse Nyarunga bobakene na bamboka na bango biso pe la frontière na biso baba na kufuta ba taxe toli engmbele ya malamu na ande la sukisi matondo ingela na mokili mobimba pe la balandi nyonso océan du Congo pe na bana mvuluzi nyonso pe na bino so bozo pesa biso maboko na molimo pe la nzoto merci l'équipe technique wana moni bongo kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne merci encore une fois à notre corps de la terre d'Acosta Mondele El Campo Dieu n'aima jamais merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi pareil bemiso babiso mon ami de tous les temps du lolo soit esongeto la kankola bomeka yo kulo fokota kwa kala mbelongo bokile lokondo et femme pekato kila mais plus 49 ya soleil courage Zambé azali pour la mission nyonso ba pour mettre angola no bondi ya botard de bono et remission ko komela bilo maman d'angola na mokite na Florence ya matondo mido bilo nyonso bolanda ngalo Autriche tika Nzambe a pambola bilo désiré botuna en Australie na maman Elisabeth botuna na papa nangai G3 Nzambe aleka vraiment na kopambola bino nyonso JKM na France JKM na France que Dieu vous bénisse bipai biso bana mfulusi bozali ingeta totalement et sengotondi biso na motema ndeko langa ekanga les États-Unis d'Amérique pe yanga ndeko équipe pour la te esengo ya boye bobungisa yango te po ete Nzambe mutapesi bino kasi soka moni biso tozali ba goyegoyi tala ko kimisa esengo pazongisa maona bilongi ba biso totalement po ete tobundela Congo na ba oya biso yo moto na ntembe tala ndengo koyi soki yeso ete tokokutana na bino lobi dalida bayoko bye.